Abwaka kamoto te. Atika kamoto te na maina miso. Atika kamoto te na pota na ye. Giovananga, avani na ngwende na lola. Giovananga yo, Giovananga, abongi na loyembo na ngai. Giovananga, Giovananga la kate animba kate. Giovananga la kate, Giovananga yo kakambai. Gianni, c'est un bon tonton. Okay. Tu es banagi na e kala le wala kuta koti chic choc de loyenge sika. Na été sera Sarajevo. Ba 94 93 94 hein, soit 95 belo mo ngwana. Ba série wana nde to ye banaki na Gianni. Le vieux mokere kerovenga dio se sika zali aza se souvenir. Ba betaka na Lima Golf. Bongo biso fallait tout ça la théâtre avant. Tout ça la enlever les rideaux. Tout ça là qui to silici to sepeli. Et c'est par là que Banaki na Gianni na Al Pacino. Okay. On peut toutefois condamner. Parce que d'abord, il faut retenir que la mort est naturelle. Quelle que soit la condamnation, d'abord la mort est naturelle. De deux, secret à liwa mutaye bangoka et zanzambe. Na muto akufi, na muto abomi mutu. Mutayebi ke mutu wana kufinga mutu na cheli e poison tonga na chaki embeli tonga na sala ke likamunini nzambe ka yebi makamunionso lecture ya condamnation nga tolobanini makambwesi ye tolobi Dieu a donné Dieu a repris. En tout cas naza ignorant ya makambo jana bando mona na poto parce que tant on est ko solo là. Je l'ai trouvé gentil. Toso la bien bien toso la nabiso bien. Alors, la réalité est que bateau va vendre nekuna na bateau bazalaki zalaki na ye. To bana pe okuta na apofire nzazo ya kishasa to vandi pe to sololi. Mais ayebisanga te que Gianni a souffrir. Moi na loba un mot sur ça ezate. Na biso le roi papa Masumu va préser l'ombe o ba osana kuna est-ce que vous créez moi des ordres là c'est une contradiction. Oh peut-être yo prince olingo sala biso je vais masamba lobi boye abike matanga ya Gianni pour le moment eza awa na etchecheri entre autres lobby nous aurons une réunion avec le président Masumu et toute la corporation ya ANTPC oyo basalaki ba démarche ya komema la fondation Denise Nyakeru komema ngoti na famille ya Gianni afin que la fondation ait accepté ya ko rapatrier corps ya ndeko na biso e ya na Kinshasa to mona ye to lela ye to kunda ye pe na ndenge ya bien yango balobi bakopesa biso compte rendu wana lobby kuna et païa notre cher président Major Bissadidi. Okay. Ce n'est pas qu'ils ont décidé que matanga ezala kuna te ba décider na nwangote ba lobby torokuta na kuna lobby pour na réunion il y a compte rendu il y a makambu nyonso oyo elobamaki ndenge mama Denise la première dame merci maman oyo andimi kozwa charge il y a rapatrier corps ande konabiso pe kokundango yango nde réunion to anango kuna c'est par là nde toko solo là toko yeba maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pourquoi pas koluka kosangana kamba mpo na moni awa mutazo chapeauté eza bongo jupe masamba pourquoi pas kokendera vers ba président Masumu ba président Lombe pour na kosala eloko moko ezala ya bien au lieu réunion boesalemi cotisation kuna ba rotia cotisation koto ba rotia ba bloka bongo nde mutekera des autres bon na ba propos oyo na yoki coordonnateur et à chic choc o abimisi ozana raison ozana raison na uti koloba ngo na émission moko précédent awa na uti koloba nga na lobby
totika ba divergence na biso oyo ekomi lelo ekoki pe okoma lobi mais rien n'empêche na mboka na biso toza na ba association ya ba comédien ebele notamment toza na Isako toza na ANTPC toza za et mais c'est quoi l'association mère et à ANTPC. Ensemble, on va décider que tous s'aligner derrière Ngadios pour que maintenant on a besoin de awa 1.1. Question Souka, autant que aux intellectuels, koyoka coordonnateur, il y a Chic Choc, propos nae, il y a Betty Moua, tout le birin, tout bordi na ANTPC, il y a cité même à Combo, il y a président Lombe, il y a président Masumu. Les petits n'ont pas de il fallait pas. Ce sont des propos à négliger. Le développement est capital awa, même juridiquement on dit que Nasa Likambo n'a mandé un gardien d'Angadios. Donc avant ça, les gens sont qui n'ont moutou, ils ont dit que comme on a tué Bango Tchani. Pour ça, ok, kuna masuma lagani. Nasa la maramba Tchani, mais comment le benga Tchani ou ando Tchani ou? Elle a moutou pété na comme bon. Mais comment le benga Nasa maramba Tchani, mais au bout de la correspondance, moutou pété comme bon Tchani wana. Ça n'a pas de sens. Hein, ce sont des propos négligeables. Parce que dès qu'on a Oluba, Toza, artiste et comédien, l'équibongaï et l'ongolabiso être artiste et comédien. Totikala, na makila wana ya rozala, un artiste, focus le devant. C'est un peu ça. Merci Tom Souka. Kofinga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya jemima ibele. Mes chers internautes, bonjour, bonsoir, parce que nous sommes émission Oyo et comme vraiment, les émissions, tout va interview, mais par rapport il y a Marambo, il y a Chanifai, Ndenge Chanifai, à Outiko Kabiso, Naza, Ngamokote na plateau, Naza na Moko, il y a collègue, il y a Chanifai, Oyo, Salanaye, comme ça, l'enregistrera le témoignage, Moko Bouépé, Namakambo, Outiko les Canards Réunion. Il y a les lots. Nous avons Serge Mouembo, pasteur patron, où tu reçois par rapport à Makambatani. Bonjour. Ouais, bonjour Prince Luamba. Bonjour à toi. Mes condoléances. Ouais, merci à vous également. Ok, merci. Liwa Jani Joakio Wapi. Je viens de le dire, Nabande comme Sousuba posa une question. Liwa Jani Joaquin Nazaki na tournage. Et na fongoli téléphone na moni muninga moko na poto a affiché longi ya Jani et après bon tomeki obenga benga bato tokoki obenga nde to ya koyeba ke Jani a kufi c'était vraiment une désolation na esika tozalaki réellement. OK, quand on vit esika o bozalaki mais Jani rose dans le témoignage pour na Jani Fai. Jani c'est un bon tonton. OK. Tu es banagi na ekala le kwa kuta koti Chic Choc loyenge sika na été sera Sarajevo ba 94 93 94 hein, soit 95 biloko mo ndengwana ba série wana nde to ye banaki na Jani
bis nga za mwana bumbu véritable mwana bumbu penza na koli na bumbu na botami na bumbu et na bandaki musala théâtre pe na bumbu biso tozalaka na groupe na biso moko groupe yango ezalaki groupe Mama Bonheur et na évité lelo oyo vient président de ta force na batatuka lombo ouais na ba mama loso masizela ngako lelo oyo le vieux mokere kerovenga dio se sika zali aza se souvenir ba betaka na Lima Golf bongo biso fallait tout ça la théâtre avant tout ça la enlever les rideaux tout ça la qui tout silisi tout sepeli et c'est par là nde toyebanaki na Jani na Al Pacino tout ça la qui moi ba relation na biso et puis toyako okutane na nzonzing moko pe susu boye nani Christian Petit a organisaka na kimbangu wana c'est par là que toyebani pe tokomi kokutana kopesa na mbote à un moment donné nga atika ina nga théâtre vu ba makambo nazaki nango et tant on a eu zonge la théâtre bango bakendaki déjà ba poto mais na téléphone to ndai ko bengana to ndai ko solola parce que azaki na numéro na nga nazaki pe na numéro na ye c'est un peu ça liwa na ye esali batu pasi mais bato bazo ko accuser bazo ko condamner mingi la prime au aza mwasi oyo jana kufina maboko na ye par rapport na yo lecture comme tout Jani cause ezalaki ya mukanda ba réalité ndo kutango na ndako que mwana ya mbanda Jani akoma ko mema c'est na nyonso na rolo banini. On peut toutefois condamner parce que toyeba d'abord autoko retenir que la mort est naturelle. Quelle que soit la condamnation à Anango, d'abord la mort est naturelle. De deux, secret à liwa mutaye bango ka ezanzambe. Na muto akufi, na muto abomi mutu. Mutaye bike muto ana akufi nga mutu na cheli poison, tonga muna chaki embeli, tonga muna salaki likamunini. Nzambe ka ebi makamunionso. Lecture ya condamnation nga tolobanini. Makabwesi ye tolobi Dieu a donné, Dieu a repris. L'essentiel yangwa. L'essentiel maintenant ba tout belé le mawo auto lo ba on émission nga mo pe na dans la vie ya to benga Jani Jani so mo ezalo zonga kitasa via aloba nga la loba ba mawo ba to belé ba loba mais arrive pas binoter bo solo na ye par rapport à la réalité on okuta on na poto pour par exemple ndeko belé na poto ba 11 ba 2 minutes ba président de Vos ba lobby qui 15 ans Tchania sepela vraiment la poto tende ba to ba sepela rapena la poto bon zota tenter na téléphone en conseil de quoi zonga na kitasa en tout cas naza ignoré makambo jana bando mona na poto parce que tant on est au solo là je le trouvais gentil to solo bien dino ndendi bien to solo na biso bien alors la réalité est bateau ba vandi nekuna na bateau bazalaki zalaki na ye to bande pe kokutana apofire nzazo ya Kishasa to vandi pe to sololi mais ayebisanga te que Jani a souffrir moi na loba un mot sur ça ezate mais bandeko oyo bazalaki na ye kuna soki balobi c'est ce qu'on va croire. Nga en tout cas je n'ai jamais vécu en Europe non pe na kendate donc ba réalité kuna na yebité. C'est un peu ça. C'est bien, merci. Tout le monde est venu à la réunion. Mais par rapport à l'intervention à bateau, ou à lobby à réunion, c'est réunion, c'est siège, tout matin à Jani, et comme 2 places. Nous sommes sur Tchétchéri, nous sommes pas président Major Bissadidi, ou Zabongo, Ndeko, Aîné, Nabiso, le roi, Papa Massoum, président Lombe, ou Baosana. Est-ce que vous créez moi des ordres? Là c'est une contradiction. Oh peut-être yo prince olingo sala biso. Je vais masamba lobi boye. Abike matanga ya Jani pour le moment eza awa na Etchétchéri. Entre autres lobby nous aurons une réunion avec le président Massoumou et toute la corporation ya ANTPC oyo basalaki ba démarche ya komema la fondation Denis Nyakeru komema ngoti na famille ya Jani afin que la fondation ait accepté ya ko rapatrier corps ya ndeko na biso e ya na Kishasa to mona ye to lela ye to kunda ye pe na ndenge ya bien yango balobi bakopesa biso compte rendu
wana lobby kuna epaïa notre cher président Major Bissadidi. Ce n'est pas qu'ils ont décidé que matanga ezala kuna te, ba décider nanu angote. Ba lobby torokuta na kuna lobby pour na réunion. Il y a compte rendu, il y a makambu nyonso oyo elobamaki ndenge Mama Denise la première dame, merci maman. Oyo andimi kozwa charge, il y a ko rapatrier corps ande konabiso pe kokundango. Yango nde réunion to anango kuna. C'est par là nde toko solo là, toko yeba. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'on doit faire, c'est de s'accommoder na vieux mokere koro, ngadios jiklo. Le rôle a yé. Jani étant mon anaye, alors que matanga ezala awa. On va s'aligner derrière tous ces team kolokor et koya et place où tu vas désigner que tu vas la veillée mortuaire. C'est cela et si tu as la Jani un point très. Mais pourquoi pas le gars sangana ramba la pour la moni awa mutaro chapeauté les abongo jbe masamba. Pourquoi pas au Kenera vers ba président Masumba président Lombe pour na osale logo moko les allait bien au le réunion boesalemi coordination kuna ba rotia coordination koto ba rotia ba bloka bongo ndem tekera des autres. Bon, en fait propos oyo na uki coordonnateur et à Chic Choc ou Abimisi Ozan a raison. Ozan a raison. Na uti kolobango na émission moko précédent awa. Na uti kolobanga na lobby totika ba divergence na biso. Oye komi lelo et koki pe okoma lobby. Mais rien n'empêche. Namboka na biso tozana ba associé ya ba comédien ebélé. Notamment tozana Isako, tozana ANTPC, tozaza. Et mais c'est quoi? L'association mère des ANTPC. Le président, notre président Mamassou m'a chapeauté. C'est alors que Toro Kendekuna, je crois, n'a ébaye lelo awa. N'a pas été recoupé na kuna. Donc, biso tout le bito la kuna parce que c'est l'association mère. Torozala wana poto yoka, compte rendu, et ensemble, on va décider que tous s'aligner derrière Ngaïda Ngadios pour que matanga na biso ezala awa 1.1. Question suka. Autant que aux intellectuels, koyoka coordonnateur, oya Chic Choc ba propos na e, oyo beti moi, tout le ba birin, tout bordi na NTPC, oya cité même ba kombo ya ba président Lombe ya ba président Masumu. Letsi na koyoka tango fana ene ngando yoka. Obandi ko musuba lobby que il fallait pas. Ce sont des propos à négliger. Hein? Ce sont des propos négligeables. Okay. Parce que ndeka na oluba toza artiste comédien. Lekibongai elongola biso être artiste comédien te. Totikala na makila wana ya rozala un artiste focus le devant. Okay. C'est un peu ça. Merci Tom Nasuka, message Nasuka na artiste comédien ou baza awa na OP baza libanda ya mboka et message Nasuka pona bakonza mboka par rapport ndenge Koria Dadi Ego Yabwe organisation tout ça, il y a Jani plutôt Dadi Jani tout ça. Je dis merci beaucoup aux autorités. Mais je pouvais dire que les comédiens se prennent en charge. Tolongola Kiki Bongai, to Sangana, to Sala Eloko Moko o Européen Sabiso valeur, Oleto Sengarakaka. Ce qui nous honore pas. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. Bon wana ba cotisation ekende wa to éviter. Pour maman des unions ça. Maman Denise déjà fondation unions. Non, écoutez, Zelato yo canadien. Nous sommes des artistes. Nous sommes des artistes comédiens. Yoka. Maman Denise, merci maman. Merci aux autorités. Merci na fondation Denise Niakeru. Oyo andimi kozwa charge ya matanga. Merci bien la président Fati. Merci na son éminence. Mokonzi Mboka. Merci beaucoup parce que mukolo moko tolanda ki yo lobaki na année 2023 lobaki année de la culture. Et nous voyons les œuvres de la culture Maman Denise asimbiango na maboko
Tu es que initiative et outil pas na yo mokonzi ya mboka. Merci beaucoup papa. Et que Dieu vous accorde longue vie. Alors, tonga tolo babouye. Et maman Denise a eu charge ya matanga. Pour rapatrier corps. Peut-être exposition nango, soit na stade, soit place nini. Est-ce que vous avez biso mituka? Oye kumba ba comédien na nini? Na cimetière. Na tutoyebite. Estimons que vous allez bongo. Est-ce que salle oyo bakolela Jani par exemple bako bapesi biso yango toyebite. Espérons que vous allez bongo. Mais un bon prévoyant n'a jamais regretté. Un bon prévoyant n'a jamais regretté. Nous sommes dans le budget, tant bon et bimar dans budget. Oui. Nous sommes dans la Oyebi makambu na biso ndenge ezalaka. Oyebi makambu na biso ndenge ezalaka. Écoutez monsieur, oyebi makambu na biso ndenge ezalaka. Inutile ya okota na ba détails. Mais na yebisi yo kaka, un prévoyant n'a jamais regretté. Vous comprenez? Tout le monde a makambu ya ndeko nanga, mon ami, mon frère Dadi Di Kambala. Et comme qui na hôpital photo bak Sambongo. Et comme qui na stade batante zangi et comme qui oye comme qui yango na ebisio un prévoyant n'a jamais regretté. Alors yango en tant que bandeko ya Jani, tozo prévoir. Il se peut que je dis bien, il se peut que. Donc recourir na bisomoko, c'est là où on va se prendre en charge. Donc on se recourir na bisomoko. Ah, marambo le rôle est simbité, hein, tous les canakes noirs. Or peut-être na budget tout a été dit et planifié et sorti. Mais tout est mis sur place, marambo est simbité. Tout ça ni, tout son la ka awat. Hein? Pourquoi pas cotisation, contribution au les mapo tana tiki maman ou veuve maman déjà pour papa tani a kufa déjà na pena na matanga atiki maman atiki pena bana oyo surtout pe bana kichasa. Pourquoi pas oluka ko sala uma contribution mo boye oyo aider bango après ko kunda tani makambu André makambu na oloba ozo comprendre ngate te makambu nazo loba ozo comprendre ngate nazo loba boye. Un prévoyant n'a jamais regretté. Dans ce sens, s'il s'avérait que Mbongo bimi complètement, Makambounion, qu'est-ce qui empêcherait que un peu de comédien va cotiser, va payer sango na bana, va payer sango na bana en tant que bandeko. Je vous dis, nous sommes dans un monde où ce qui papa Koufi, papa Leki, arrondima kozwa charge ya bana mais au fil du temps, Kimi. Donc, ceux qui m'ont bien, ceux qui m'ont marché n'ont bien, qu'est-ce qui empêcherait que Bozui Mbongo wana oyo Bozui, Bopesi, na famille, ça ne dérangeait pas. Ça ne peut pas déranger. C'est ça, un prévoyant n'a jamais regretté. Okay. Hein? Merci, merci Papa Serge. Vraiment, merci. Qui oya lobby vraiment merci na exo oyo qui derrière caméra merci na binoto matoza na été Thierry place wapi matanga vraiment salemaki place matanga ezali plutôt lobby réunion monsieur ezali o ezabon NTPC et ko sala lobby toyebi nini au passé comité réunion comité de siège mambo eza à suivre. Merci tout le monde à monsieur Goya, merci vraiment na binoto.
kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.